Bandeko balinga mi shalom mbote mingi na kombo na Yesu Masia ngai servante na bino sœur Evelyne Matunga. Donc ndenge bomoninga awa na groupe ya émission na ngai toye na gare pona koyamba bongo o ezali ba membre ya association ya Christ Roi et Christ Vivant. Na moni pe frère na biso moko azali koya tika nanu na tuna frère na biso question. Bonjour mon frère. Bonjour ma sœur. Papa kombo na onani? Ngai frère Charles Digbo, naza membre de l'association Christ Roi, Christ Vivant. Donc le 27 zamukolo, nous avons toujours une invitation pour na koya réunion. Na cadre nous toujours une réunion na biso mensuel. Et on toye na ye le réunion. Toko sangane pa ya apôtre Mukambi na biso apôtre Jean-Claude Lidin. Yende Mukambi association. Donc ya wana koya na ngai yango. D'accord. Papa, tolingi toyeba musala nini yosala na association Christ Roi et Christ Vivant. Bon, nga nazali vice-président de l'association Christ Roi, Christ Vivant. Donc, Mukambi apôtre l'idée à toute samagi na Nzambe pour que a tombolangai na titre ya vice-président de l'association. Alors Moussa na vice-président de l'association Linkolbake naza ko coordonner ba administration, naza ko coordonner programme, naza ko coordonner makambo presque nyonso selon ndenge apôtre destiné aza ko pesa ba directive. Voilà Moussa na ngayangona. Bandeko balinga mi binomoko bomoni Papa Charles azali vice-président ya association ebengi Christ Roi Christ Vivant. Et puis papa tozali koyoka ke bozali kosala na mois de septembre rentrée scolaire na bana na Kinshasa o babengi opération Kaye Stylo. Lité ni no koki kote ya ba mamo bazali kolanda biso na monde entier partout pour na opération oyo ya Christ ya Stylo et puis Kaye. Merci mingi ma sœur na mutuna na yo. Omoni association na biso Christ Roi Christ Vivant eza na fondation nango ezali lisalisi donc toza humaniste tozali social na kati na humaniste social wana ndenge tozali à part quoi apporter lisalisi pona kolesa bandeko bazana ba pasi o bazana ba makambo mingi bazana ba kokoso toza na programme na mois de septembre pona kosunga bana oyo baza na Afrique na Congo na ndenge rentrée scolaire koya pona ke tosunga bango na cahier na crayon na stylo donc na cadre toujours ya association na biso ndenge to salaka yango no moni na réunion tokuta na lelo tokoloba mingi pe makambo wana ya ndenge tokosala na septembre pona cahier stylo biso ba membre association comme toujours tokotia mwa makoki na biso mais tokosenga na mutu nyonso ya tuti sami na kati na mokili oyo alingaka Nzambe ne na bosolo mais Nzambe amonaka ye omonaka Nzambe te mozomona moninga no mutu donc zwa courage rejoindre biso pour tosala eloko wana cahier crayon stylo pona bano bazana ba pasi na mboka na biso na Afrique na Congo. Voilà et onanga ya mwana mama. Bandeko balinga mi bino moko bozali komona Papa Charles alobi bazali na opération o ezali Kaye Stylo na mois ya septembre. Baninga mi soki otutani soko zali na motema ya kokaba motema ya kopesa Nzamba akopambola yo lisusu ya mingi totala opération o ezali kosalema Kaye Stylo na mois de septembre. Balinga mi toyebi ke rentrée scolaire ekomi okosala course pona bana na yo soki pe Nzamba tio na motema ozwata paquet ya stylo to mwa Kaye mibale to mwa quelque chose pour l'association Nzamba kozongisela yo ya mingi yango wana nazali koyebisa bandeko nyonso na monde entier o bazali kotala ngai soko tuti sami site na biso ezali www.acrcv.com o tali site na biso okomona numéro ya téléphone ezali numéro portable ezali pona koyeba ko rejoindre biso en tout cas kokanga motema te pona ko tuti sama oyo etangami Kaye Stylo soki Nzamba tuti yo tala na site na biso o na uti kopesa sikoyo donc to suki bongo na ko passer lisusu papa na biso o ezali vice-président Papa Charles soki azali na bato o ya koki kopesa mbote pe to kotinda message bandeko eza esengo mingi omoni ndenge tokokutana sur lelo le 27 juin na réunion ndenge tokutanaka chaque mois biso toza mingi te mais toyebi ke bino bipai bozali na mokili pe boza kolanda na bilili na message oyo
certainement que bokolinga boyeba me likambo yango eza ndenge nini pe ndenge nini esengeli salama bandeko lokola mama auti kopesa kombo ya site na biso soko koti na site wana okomona ba numero ya ba telefone okomona ba adresse makambo nyonso tu okamati contact obengi tokoyamba yo tokoyebisa yo eloko nini biso tosalaka message ezakaka moko nzambe tomonaka ete mais ozomona moninga na yo mutu zwa courage lakisa bolingo na yo oyo salaka pa na nzambe sala ngo na moninga na mutu za ko sala elingo lobake lokwa toza na opération cahier crayon stylo sala moi geste na yo bandeko oyo ezali eza esengo munene ke tozui occasion na mboko tovandi na France que l'état mboko ya pesi biso autorisation que to fonctionner na cadre d'association oyo boya ko rejoindre biso eza esengo mingi bandeko et pas nyonso toza na mokili kamata contact oza le bienvenu nyonso tu ko se passer pe ko sepela nzambe pe ko pesa yo plus voilà message na ngai oyo na ko pesa bino yango wana numéro ya téléphone nanga papa vice-président ezali soko bengi na France naza 07 60 02 29 50 07 60 02 29 50 donc sali préfixe à France voilà mbote na bino nyonso e pai bozali ngai papa Charles Digbo vice-président de l'association, en tout cas, c'est sengo mingi, ndenge boza komonanga, et puis atana za komona bino te menazo mona bino na motema nangai. Vraiment c'est sengo mingi, nzamba batela bino. Amen, amen. Bino moko bouti kolanda, oezali papa vice-président et association na biso Christ et roi Christ vivant. Donc ne nazali boye na ye na gare kozela bandeko nyonso bakoya na tina na yamba bango na tuna bango mituna na tinda na association. Bon pour le moment nazana minga kolobate na pesi bandeko nanga nyonso association mbote na bandi na mama Jili Banga. Mama Jili Banga na pesi mbote na kombo na Yesu. Bisiko zali nzamba pambola yo. Na pesi mama Hortense Loudin, mama Antonia mbote na yo bisika bozali nzambe apambola yo mama Yvette mama Nicole na bosani binote bozali ebele mama Marceline mama baze belé tellement kombo ezate papa na biso papa président papa Claude Loudin papa Portre dessiné papa nzamba pambola yo na pesi bango nyonso mbote papa bienvenue na pesi papa Mabanza papa na biso trésorier na pesi mama Marie-Louise nzamba pambola yo mama Lili boza tellement ebele Maman Véron à Londres, manene. Nzamba pambola yo mosala kitoko na Londres. Kalate toko yo sala interview kuna na Londres. Nzambe vraiment pambola bino. Na petit frère nanga de Nimbote. Nzamba pambola ye na kombo na Yesu. En tout cas bandeko bazali ebele nzamba pambola nazali toujours kozela o ezali bandeko ya association Christ et roi Christ vivant. Toza bongo na gare ya Saint-Cyr l'école. Donc biso totambola ka partout. Awa toza na gare ya Saint-Cyr école donc tozo la train ekouta Montparnasse misu ekouta bongo na Verrières pona koyamba bandeko na biso o bakoya association na Saint-Cyr bazo uta ba Paris bazo uta donc bazo uta partout kota la bolingo wana bandeko bazo uta Melun encore 77 donc otika Paris ko kita lisusu donc ndeko zo na tina association tala bolingo nzamba za na posa nango yango wana bolingo avec misala bolingo na misala yango wana nzambe vraiment apambola association oyo e kende liboso pente panza na mokili mobimba bandeko na ngai association eponi couleur te eza pona ekolo nyonso pona poso nyonso o nyonso za na posa kota na association na biso Christ et roi Christ vivant azali vraiment bienvenue na kati association na biso en tout cas nzambe apambola bino tozo continuer toujours donc à tout à l'heure merci beaucoup.